kapende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala bolandi ya info retro ya journal ya peuple na peuple mbote na bino bisikani ostu bozwa mitofongoli basangola biso ya mokona lundi totalisaki bino ndenge parti politique AVC ezalaki valablement représenté na lancement ya campagne ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Jean-Noël Munyoki yepe accompagnaki chef de l'État Victor Bosoku yepe na ngambo ne amobilizaki ba base na ye pona kokende ko accompagner chef de l'État na stade de Martyrs. Dimanche 19 novembre, stade de Martyrs de la Pentecôte et tondaki na ndenge akusakana te bana nyonso ya ville ya Kinshasa en particulier ba se retrouvaki kuna pona lancement ya campagne ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba ke parmi ba parti politique pe ba regroupement oyo eyindisaki stade de Martyrs et sengeli kotanga autre vision du Congo, parti cher ya maître Didier Boudimbu, les génies blancs, Bosimba ke délégation Oyo et Kambamaki, et pas ya secrétaire général, ya parti Oyo, autre vision du Congo, les très compétents maître Magloire Kasongo, Yende Akambaki ma pinga ya autre vision du Congo, voire même Azalipe coordonnateur adjoint ya regroupement politique, autre vision du Congo et allié AVC Anamokuse. Et pas wapi et tout le coup ya batuba yindi saki stade de Martyrs binomo kobotala ndenge nini ambiance ezalaki oyo etelisike na autre vision du Congo bazali kosala masekite bazali vraiment kosala mosala na ndenge ya kitoko pour na soutenir chef de l'État afin que azwa deuxième mandat autre vision du Congo na bokambemi ya Génie Blanc maître Didier Boudimbu bazali kolala te botela binomoko ezalaki Oniati Moninga osengi pardon. Maître Magloire Kasongo, Oyo Akambaki délégation ya autre vision du Congo, pe autre vision du Congo est allié, Yemoko Azalaki en tête, Yemoko Atalifike, Mosala se Mosala, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Sengeli a compté na autre vision du Congo, Pambate, Kuna bazali kolala te deuxième mandat où ekopesa mais la chef de l'État autre vision du Congo a joué rôle moko ya makasi na ndenge ya kusakana te na bokambemi ya maître Didier Boudimbu pe le très compétent secrétaire général maître Magloire Kasongo oyo azali pe candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Funa bana nyonso ya autre vision du Congo balobi bango nyonso sima ya chef de l'État stade de Martyrs ezalaki tombé au profit ya autre vision du Congo oyo bazali bongo parti politique na kati ya plateforme Union Sacrée de la Nation bami pesi pour la victoire ya Fachi Beton. Jean-Noël Munyoka, Oyo ba mesana kobenga, les bâtons de Moïse, yé a conduisaki délégation kobanda na quartier général na bango, Oyo ezwa mi bongo na commune ya Kitambo, et pa wapi ba militant ya Alliance pour un Congo fort, ACF na mokuse, ba sangana ki po na kozwa mot d'ordre na bango, na bokambemi ya candidat numéro 596 po na circonscription électorale ya Lukunga, P45 po na commune ya Kitambo, yende asangisaki bato na quartier général na bango,
Chilombo bongo na sima bazwaki direction ya stade de martyr na sima ya carnaval basalaki na ba avenue minene ya ville ya Kinshasa. Rendez-vous ezalaki na stade de martyr et pa wapi ba nyonso balandaki le bâton de Moïse Jean-Noël Munyoka bazalaki wana stade de martyr pona koyoka discours ya makasi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bosimbake Alliance pour un Congo fort ACF na Mokuse et Kambamaka et Paya camarade John Banza yonde numéro 1 ya parti Jean-Noël Munyoka numéro 596 pona Lukunga P45 pona commune ya Kitambo bana nyonso bazali kozela victoire na ye ezali certaine. National combien? Aza hyper décidé à installer partout dans la République démocratique du Congo pe na mokili mobimba. Fondation eza na kombo na ye. Yenani Victor Bosoko Kaka bakisele les leaders des jeunes week-end eleki azalaki bongo na district ya Funa. Précisément on a kati ya université IFAD na Sayo, ye moko la force qui écrase. Victor Bosoko a procédé qui na identification ba membre ya fondation na ye. Na district ya Funa ezalaki bongo les amis de Victor Bosoko pe ba association membre ya les amis de Victor Bosoko ndenge kaka bokoki komona installation na bango esengeli koyeba ke ekosalema prochainement ndenge kaka na tchango esalemaka. Kasi en attendant installation officielle na bango esalema, Victor Bosoko atiaki en place comité moko na chaque commune ya Funa pour na kokumbela masolo toujours na idéologie à servir et non se servir ndenge abetelaka yango sete sima nango lokola azalaka véritable machine de mobilisation bakisa d'attraction amobilizaki bango mpona mobange na milulu na stade de martyr ya lancement ya campagne officielle ya numéro 20 numéro gagnant Félix Antoine Tshisekedi Chilombo seul candidat na bango na présidentielle oya kotafu na misusu balembeledi ndenge moko ye moko Victor Bosoko candidat ni 1184 na députation nationale na Tchangu pe numéro 484 na provincial na Kimbantseke akonyata bango lokola bakayansa Victor Bosoko tozalaki na ba association pe ba cellule de base spécialisée ba association membre ya fondation Victor Bosoko na ba cellule de base spécialisée au bazali bongo la structure d'appui à fondation Victor Bosoko na Tchangu bomonaki ndenge zalaki et puis le lot zongi pona Funa na district ya Funa le lot ozalaki bongo pe na ba cellule de base spécialisée ezali ba structure makasi opeza ya appui ya fondation Victor Bosoko et puis na ba association pona ko préparer ba makambo ezalaki mibale ya ko préparer ya koloblanisiko ya liboso ezali bongo ko identifier ba association na biso nyonso pe to tchango na structure to structuré yango système ya pukula bandi la force qui écrase Victor Bosoko aye na moto ya danger bobosa na numéro na yete 1184 na députation nationale na Tchangu pe 484 na provincial na Kimbantseke bana Tchangu ya bino molobeli yeyo Victor Bosoko leader national combien? Premier ministre Jean-Michel Samalkonde Kenge représenté qui chef de l'État na 4e sommet ya investissement Oyo Babengi Compact with Africa Anise Yombo Kanyama Azalaki Bongo point de presse pour na kotalisa soutien na epa ya candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Mike Nyakero Yepe a participé qui na lancement ya campagne ya chef de l'État na stade de Martyr yango des éléments au total au cours mardi. Dimanche 19 novembre 2023, stade de martyr de la Pentecôte et Tondaki na Batunandenge à Kosakanate. Rendez-vous ezalaki semoko, lancement ya campagne ya chef de l'État, candidat numéro 20 pour la présidentielle le 20 décembre ezali koya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo babengaka Fatu Béton. Parmi Batouba mobilisaki population et Sengeli Kotanga, Mike Nyakeru, Madenge, Oyo Azali Bongo, candidat pour la députation nationale pour la circonscription électorale ya Lukunga. Ye Azali Bongo numéro 709, ye aligné derrière vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour azwa deuxième mandat. Na micro ya Info Lingala, Mike Nyakeru Madenge asengi na population nyonso ya Lukunga ba pesa ye confiance na kovota kaye massivement na l'élection ya le 20 décembre ezali koya ye moko candidat numéro 709
Peba voter le soso, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Nous allons accompagner le candidat jusqu'au bout. Et nous allons changer ce pays. Nous allons donner de la compétence. Nous, en tant que candidats, nous allons rétablir la confiance entre les dirigeants et leurs représentants. Nous allons pour bouter dehors toutes sortes d'incompétences, tout ce qui nous a retenus dans les bas-fonds depuis tant d'années. Nous savons que nous allons remporter ces élections et que nous irons à l'Assemblée nationale pour changer les choses, pour changer de paradigme, pour changer de discours, pour donner espoir aux Congolais. Bana nyonso ya Lukunga bayoki bosimba ke Mike Nyakeru Madenge azali bongo membre ya Autre Vision du Congo parti cher ya maître Didé Boudimbu le génie blanc Mike Nyakeru Madenge candidat numéro 709 pour na Lukunga. Bana nyonso ya Lukunga balobi bapesi confiance pambate mutu na ye etondisami na ba ide kitoko. Nakadre pour soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le deuxième mandat des communicateurs Anissé Nyombo Ranyama asangisaki bapandisango mokolo lundi 20 novembre na Pullman Hotel na kopesa bango point de vue na ye pona Anissé Yombo Ranyama candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde azali candidat sérieux pe honnête na ba candidat nyonso pona ye alobi mosala kitoko oyo asali etalisi amour na ye na mboka na tina wana asengi na bakongolais nyonso ba voté numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 20 décembre oyo ezali koya pona ba raison ebele kati na yango tokoki kotanga kobongisa ekonomi ya mboka malgré guerre ya est na tina wana asengi na bakongolais nyonso ba voté numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 20 décembre ezali koya pona ba raison ebele kati na yango tokoki kotanga kobongisa mboka na makambo oyo etali ekonomi malgré guerre na est pe crise mondiale oyo ezali kosalema na Ukraine alobi lisusu ke image ya mboka sur le plan international ebongi azali kotia kimia na est ya mboka na biso atangaki lisusu likambo ya gratuité ya enseignement pe gratuité ya maternité lutte contre corruption pona kotanga kaka wana abosanaki te programme ya développement local ya 145 territoires natina wana mwana mboka Anissé Yombo Ranyama asengi na bakongolais nyonso soki balingi émergence ya République démocratique du Congo unité pe bonheur ya bakongolais nyonso esika nyonso ozali candidat le plus populaire ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 20 oyo selon Anissé Yombo Ranyama akobattre bakandidat pe baadversaire na ye mosusu. Natongo ya lundi 20 novembre 2023, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a komaki na Berlin pour na participer na kombo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sommet ya investissement ya G20 oyo e Bengami conférence sur les pactes avec Africa 2023 sommet oyo ezali organisé na présidence ya G20 ezali kosalema et pas ya chancelier allemand Olaf Scholz oyo azalaki marqué na adhésion ya RDC a commis 13e pays membre ya communauté oyo ya G20 et longo na Afrique na monaye ya circonstance Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisi ke RDC andimi organisation oyo pe bango ba accordé RDC Avenir moko ya malonga boye candidature ya République démocratique du Congo na compact with Africa yango ezalaki motivé na objectif stratégique liboso pour na ko permettre pe ko renforcer ba effort nyonso oyo esalemi na investissement pe amélioration ba cadre macroéconomique commercial pe financier ndenge atalisaki bosimba ke Jean-Michel Sama atalisi ke RDC aye une organisation oyo te lokola simple bénéficiaire kasi aye pe na apport na considérable na organisation en tant que pourvoyeur stratégique, il y a des ressources nécessaires dans le développement de l'entreprise, il y a espace compact with Africa. Mokolo ya mercredi totalisa kibino ndenge candidate numéro 9 Marie-Josée Ifoku a présenté qui programme naïe candidat numéro 16 na présidentielle mwana mboka Ngalasi a yambamaki kitoko na église la louange ya Mongafula. Congo écoutez
ekolema Congo ekobunga Congo ekochange bilembo ekomonana ekomi ntango ya mbongwana wana ezalaki maloba ya candidat numéro 16 na présidentielle Dr Ngalasi Korisini Agré nyonso ebandaki na carnaval motorisé wapi pai population pe ba fidèle batunda ki ebele pona koya koyamba ya bango président pe papa oyelelo alingi République démocratique du Congo ekende liboso. Dr Ngalasi Korisini Agré azali bongo candidat pona présidentielle numéro 16 awa na église la louange monga fula population etunda ki na esengo. Candidat numéro 16 Dr Ngalasi Agré azwaki maloba pona koyebisa na population pe ba fidèle au bazaki sur place ndenge nzambe atindi. C'est le temps de Dieu a expliqué ndenge nini abanda mosala ya mboka banda kala. Pourquoi pas akoma président de la République, pourquoi pas akota likambo ya population, pourquoi pas asilisa guerre na est ya mboka, pourquoi pas nazali mwana ya politicien. Alors pourquoi pas je dirige une grande église, 700 pasteurs ordonnés à travers tous les Congolais. Pourquoi pas Bosimba ke candidat numéro 16 na présidentielle Dr Ngalasi Agré aza pona bino o bolingi changement na République démocratique du Congo. Beau voter, c'est le temps de Dieu. Azali candidate numéro 9 na course na présidentielle. Il y a le 20 décembre 2023. Marie-Josée Ifokum Mpunga, fondatrice ya Vision ya Renaissance ya RDC depuis 2018. Pe ya rupture ya système ya prédation Nanzela ya Kombo. Azala kina esengo ya ko se présenter liboso ya public na ye ke Mikolo Eleki autaki kozala ordonné ministre ya évangile ya Jésus-Christ atalisaki ndenge nini depuis 1885 tilelo système ya prédation nanu etiki RDCT population congolaise bazali kaka kolela alors que bakonzi na bango bapona pe bavandisa ba système oyo bango moko kaka nde base retrouvaka insécurité ezali koumela na coin ebele ya mboka tilelo eteni mosusu ya mabele ezali occupé na bapaya kasi soki peuple congolais bakopesa ye confiance kopona ye pona ko diriger RDC akobanda nanu na diagnostic akoluka cohésion nationale oyo ekotinda bana ya mboka bango moko basala buku likonzi ya constitution na modèle propre ya congolais changer système éducatif diplomatie ya RDC ekovanda kitoko pe misusu azali numéro 9 na présidentielle ya le 20 décembre 2023 asengi na Congo ba voter Marie-Josée Ifoku kozala numéro 9 ezali prophétique ezali na 9 mois nde mama akendaka kobota yepe alobi pasi ya kobota ekangi makasi 9 mois ekoki déjà ba congolais na ba congolaise bokende na ba urne ya senu le 20 décembre 2023 abota Congo ya sika vision ya renaissance na système ya rupture ya prédation na nzela ya Kombo. mokolo ya jeudi bolandaki ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asalisaki réunion restreinte ya conseil de ministre candidat numéro 607 na députation nationale pona bana funa ezali bongo Florent Lebe Mupi ya Samuel Mbemba pe aza candidat numéro 273 pona Lukunga. Bana Lingwala, Kintambo, Gombe, Barumbu, Komila Kinshasa, pe
Mongafula Yabino candidat député national Yeyo numéro 273 Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo Aye na Mupepe ya Sika. Bon voté numéro 273 Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo Azalina Nuna Ebele ya kopesa pe ya kosala pona développement ya district ya Lukunga. Esili kaka wana te bana commune ya Ngalema na députation provinciale Yeyo numéro 105 toujours Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo Azali na ebele ya kosala pesa monu passage di makambo oyo abandaki esengeli akokisa yango tina suka, c'est-à-dire esengeli asilisa yango tina lifobo yango wana toko vote ye 3 fois na députation nationale na Lukunga twi 273 na députation provinciale na Ngaliema twi 105 na communal na commune ya Ngaliema twi. Donc oyo ezali kaka pona développement ya district ya Lukunga pe ya commune ya Ngaliema Mobimba. Lukunga Mobimba botala leader majeur empereur ya Lukunga na bolingo oyo bozali kopesa ye azali kolemba te kosala bolamu. Allié fidèle ya Fati Beton Mbemba Kabuya Samuel Tanda azali wana pona ko servir bino bobo sana ba numéro yote 273 pona district ya Lukunga pe 105 pona Ngaliema pesa mon passage di. Après Bozongi na ye na mboka, na sima ya participation na 4e sommet ya G20 Compact with Africa 2023 na Berlin kuna na Allemagne, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mercredi 22 novembre 2023 na hôtel du gouvernement réunion restreinte ya conseil des ministres et quelques membres ya gouvernement ba participa ki. Selon ministre ya communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe et mutu asalaki compte rendu ya réunion liboso bapanze sango alobi chef ya gouvernement a souligné na communication na ye nécessité ya assurer continuité ya ba service public ya l'état na période ya campagne électorale. Premier ministre chef ya gouvernement a présidé ki yango balobela ki communication ya premier ministre chef ya gouvernement point d'information pe examen pe adoption ba dossier pe examen pe adoption lisusu ya texte na communication na ye numéro 1 ya gouvernement ya ba warrior azong qui nécessité il y a quoi assurer continuité, il y a un service public à l'État parce que réunion oyo ezalaki ya liboso depuis ebandeli ya campagne électorale exhorté ba membre nyonso ya gouvernement oyo bazali concerné na makambo surtout ya monnaie pe ya approvisionnement na carburant pe d'autres enrées il y a première nécessité oyo esengeli bongo bazala toujours permanent pe bazala en alerte na koyeba ko répondre ba préoccupation ya population na idée moko ba mission gouvernementale et kozala diligente na territoire ya Malemba Nkulu na province orientale mingi penza na Kisangani pona kosala suivi na suite ya événement oyo etushaki sécurité na parti oyo ya République démocratique du Congo. Premier ministre et chef ya gouvernement azongela kipe na réunion oyo participation allemande et outil koleka quelques jours dans la grande réunion ya Compact with Africa initiative oyo RDC azala qui vraiment accepté na sujet ya ba point information vice premier ministre et ministre des affaires étrangères atalisaki na conseil des ministres note oyo ezalaki signé elongo na MONUSCO oyo ezali kolobela ebandeli ya bozongi ya MONUSCO pe yango elandisami na volonté oyo chef de l'état atalisaki na suite ya ba manifestation ebele oyo esalemaki epai ya population mikolo ezali koya des engagements oyo ekosalema mission ya ba Nations Unies na République démocratique du Congo bakozonga pona ministre ya finance a présentaki na conseil des ministres offre ya financement pour la fourniture na livraison na lombango ya ba produit ya première nécessité na ba zone oyo ezali fragilisé pona oyo etali adoption ma dossier vice ministre ya budget a présenté ki dossier ya implantation ya feuille de route mingi penza pona oyo etali déploiement ya système intégré ya ba gestion ba marché public pona ko assurer transparence moko ya makasi pona oyo etali examen pe adoption ba texte bosimba ke ba présenter ki pa ya vice ministre ya justice pe garde de sceaux boye a présenté ki projet ya loi oyo ezali kolobela habilitation ya gouvernement pe deuxième ezali kolobela
projet ya loi oyo ezali koautoriser prorogation ya état de siège na une partie ya République démocratique du Congo. Bosimba que quelques membres ya gouvernement candidats na ba différents niveaux ya élection bango bazali sur terrain pour na combattre campagne ndenge mobeko ezali koautoriser. na baélecteur na ngai nyonso afuna bovote ngai honorable Lebe Mupia Florent Bibi Play nazala molobeli na bino na bainstitution nyonso ya mboka. Numéro na ngai ezali 607 pour la députation nationale mpe 117 pour la députation provinciale. Natondi bino botondi topona ndeke te po soki adodi akokende donc biso tozaka na candidat moko na funa oyo alelaka na batu asepelaka na batu aliaka na batu Lebe Mupia Florent. École primaire catholique Saint-Gabriel. Lolo ezali livraison baba. École primaire oyo ezalaki vraiment abandonné. Tosengi na bana mabele ya Kampinzi, bana Yolo Sid. Biso nyonso na sima papa Lebe. Na répété pour na Maïmatali Funa numéro 607. Maïmatali provincial Kalamu. Tobo sanate tout Kalamu. Topé sangon étranger te mais topé sangon na matembela simandaku. Bana ya makala tozo senga na bino bobo sana bolamu ya papa Lebe Mupia Florente. Soki lelo bozo sepela na forage o ezali awa. Ezali grâce ya honorable Lebe Mupia Florent. Bokanisa ye na makambo ebele. Apesaka ba kaye na ba école. Akendaka na ba hôpitaux, apesaka kisi. Asalisaka bato na ba o bakangami pona ba maladi boye. Ta étudiant za pasi pona na énumérer bolamu na nyos o asalaka awa na makala o asala na funa toujours avec la population sans discrimination aucune catégorie nyos ya population ezala mobola malade handicapé aveugle ayamba asunga moto ya boye la voix du peuple c'est la voix de Dieu Soki yete dans mais maezate mais papa zaki na souci biso bana makala tila kibiso forage tanga prometaka biso alongwa pe na kimbangu tazaka na kimbangu azosungaka biso bana makala bana nga baselemba onyoso toza ensemble bana matonge nyaso to bosana te ba trope adresse te bana papa Florent Lebe Mupia Bibi Play bana za papa na biso toyebi bolamu asala pona matonge ensemble à la paroisse c'est pour Bangal 2 pour la assistance na ye physiquement financièrement azanga katile ba matanga même ba pasteur ba kufi mukolo ya vendredi bamonaki ndenge nini candidat numéro 663 pona Changu Alexis Longo alancaki campagne na ye Mutombo Kabamba Noël aza candidat numéro 21 pona provincial kuna na commune ya Matete tolobelaki pe ndenge premier vol ya Airbus A320 ezali kosalema kitoko kuna na Gemena bana kitambo baponi na bango ruli mapendo oyo azali numéro 16. Zombo opa 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 yeah play congolais to voter pendant les lotés mais total à lobby longolo miswa koya azui bafua attendi si pocha kimi sambe pala la kate ya biso député mo ponami e abimi Noël Mutombo Kabamba mufinyu kwa matete mobimba azana fondation foma que sungi jeunesse mobimba eh biso to boniye ye mutako voter ça ye biso to boniye ye mutako bimeza ye zua ma boko pete ma boko pete yeah ma boko pete yeah ma boko pete ma boko pete ona katina biso to poni nanye yemo pona ona katina biso to poni nanye yemo pona
papa député. Député, yene papa député. Député, yene papa député. Papo ya sunga, asunga talate. Papo ya akaba talate. Allez papo ya sunga, asunga talate. Allez papo ya akaba talate. Soki otali adele, otali aksene, otali mutombo, bilongi na bango ya fami. Soki otali mutombo, otali fachi, otali eloye, bilongi na bango ya fami. Iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya fami. Maboko bebe, maboko bebe. Yeah, Mama Lina Shaïda, Salon Beauty Earth, toujours au bas, yeah, yeah. Son Excellence l'honorable Monsieur le député Noël Mutombo Kabamba, candidat provincial numéro 21. Namatete, to voter massivement. Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. Ruli Mapendo Esther oyo aye kopesa solution na ba problème ya Kintambo bana Kintambo tala ya bino molobeli yeyo Ruli Mapendo Esther bon voté ye azali bongo candidate député provincial numéro 16 pe na municipal numéro 49 la reine de Kintambo ba problème nyonso ya Kintambo oye umelitango molai ezui solution grâce ya Ruli Mapendo Esther tala Kintambo ezali kaka na molobeli moko yeyo Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo numéro 16 na députation provinciale pe numéro 49 na municipal yo ozali mwana Kintambo komikosa na yo te kanga ba numéro oyo malamu numéro 16 na provincial pe numéro 49 na municipal tala mutoye na ba solution ya problème ya commune ya Kintambo yeyo mama Bopeto Kintambo telema Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo vrai natif ya commune ya Kintambo commune ya Kintambo yebi ya kitoko. Et on est ici la carte info rétro ya journal ya peuple yango yo ekomi na suka merci mingi na Rit Kindu oyo akumbela ke édition pa pasaki assister epa ya Willingela na montage tozaki bongo na Fabrice Lundombi pe Francis Kanzalo ka journal peuple za superviser epa ya héritier Mapinde mibande ko botika la malam au revoir. Aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala